Est-ce que vous croyez que je suis celui qui devrait venir? C'était le test. La loi a changé. Le sacerdoce doit changer. À la loi, témoignage. C'est fait. C'est fait. C'est fait. C'est fait. Yemba Ozana. Yemba Ozana yo yo. Ozana yo yo yo. Asifiwe. Wana. Asifiwe. Wana. Asifiwe. C'est fait. Shalom, 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 ndeko papa, ndeko mama, ndeko elenge. Esika nyoso magazine c'est fait. Ekutani na yo topesi yo shalom. Magazine c'est fait ezali rubrique ya ba témoignage oyo esalami na Église universelle pentecôtiste et charismatique ministère des affranchis. Oyo ememami na nganga nzambe monene prophète messager Emmanuel Dodi. Na lelo toyambi Mama Sylvie otopesi mbote. Mama Sylvie mbote mingi. Mama Sophia oza malamu? Naza malamu mingi. Mama Sylvie tomonaki yo na Église universelle pentecôtiste et charismatique ministère des affranchis. Tomonaki yo place oyo ozaki ko témoigner yango oye lelo na magazine c'est fait. Tolingi kotuna oyebi Église universelle pentecôtiste charismatique ndenge nini? Merci mingi pona mutuna Mama Sophia. Église ya ministère des affranchis na yebeli yango na nzela ya grande sœur na ngai ye mutu amemaki nga awa Mama Lilika Mwanya. Mama Lilika Mwanya amemaki yo na occasion ya nini? Eloko nini esalamaki ke apesa yebisa yo ke oya na ministère des affranchis? Eloko ememaki nga awa na oyo esalaki ye pe amemanga awa eza po na belaki mingi. Natungisamaki mingi na maladi oyo ya motema. Belaki maladi ya motema betela biso ebandaki ndenge nini? Na umelaki na maladi wana ça fait 3 mois. Na tambolaki pe ba hôpitaux ebele université ya campus Mama Yemo Kitambo. Basali ba examen kuna bamonaki eloko te. Et c'est après na l'hôpital mususu ya docteur Mbete ezaka côté ya Zigda yende aye kokanga keno eloko banda tungisanga ezalaki maladi ya motema. Maladi ya motema ezalaki kotungisa ndenge nini? Motema banda kobeta soki bandi kobeta okolala te kimi ezate ezo matiso ba tension ezangisaki nga penza kimia na nyokwa mingi na maladi wana. Wana nasengi na régie e balancele biso ba photo oyo ezolakisa ke Mama Sylvie Ndaya azalaki vraiment malade. C'est fait.
Merci Régie. Tomoni ma photo na yo que ozalaki kobela. Eleka ki kasindenge nini ndenge nini okomaki awa. Tango na tamboli ba hôpital solution na zwaki te. Ozwi solution te. Na zwi solution te. Deux grandes sœurs alobi non tokena no bisika nga na sambelaka na ministère des affranchis. Tokende kuna ponga pe na bika kuna. Na mema yo pa musakoli na biso comme ça bokutana na ye po kuna erataka te. Nde amemaki nga awa na ye pe tokutani na musakoli Emmanuel Dodi ayambi biso malamu. Atuninga na expliquer ndenge na tambolaki baminganga balembi bakisi na meli solution ezozwama te. Nde papa asambeli ponanga alobi kaka c'est fait. Après aye kopesa nga encadreur nanga pasteur Caleb abandi olandelanga. Ezaki na nouvelle lune ya 10e mois nakotaki retraite awa. Tango nakoti retraite esili. Avant retraite esila nalalaki na butu na kati église na loti musakoli ye moko aye kobimisanga na cimetière ya Kinkole. Atambusinga likolo ya batombo abimisinga alakisinga mwana nzela ya mwana kende. Kobima nanga na nouvelle lune ya 10e mois ti lelo motema ibetaka lisusu te kimia ekota na vie nanga nabelaka lisusu te. À partir ya sefe. À partir ka ya sefe alobimisaka liloba moko kaka sefe esili ti lelo na oloba motema ezobeta lisusu te kimia ekoti nazongelaki pe lisusu na hôpital pona kotala. Ozongaki na hôpital po a partir ndenge olobi ke obiki na sima nango omonaki baminganga oyo elobi ke nazongaki lisusu na hôpital oyo bakangaki maladi wana. OK. Na leki na contrôle bayebisinga maladi eza lisusu te obiki kisi moko tokopesa oyo eza lisusu te. Bon mama Sylvie nalingi natuna boye. Tango yo ye pa ya prophète oske ezaki na ba cérémonie moko esalamaki po kote pa na ye obi ezaki ndenge nini? Et pas prophète en tout cas cérémonie moko te esalamaki. Mbongo moko te basengaki. Mbongo moko te basengaki. Eloko moko te. Balekisaki yo na se ya makolo te eloko moko te. Eloko moko te esalamaki kaka na liloba pamba. Momoko ya mukuse kaka alobi kaka sefe esili pe na bimi kobima nanga pe awa ti lelo kobela esila motema ebetaka lisusu te nakenda pe contrôle eloko moko te eza. Okenda pe contrôle eloko moko te ezali. Mais betela biso na ndoto na yo lotaki wana ndoto wana loti olobi ozaki na cimetière. Na milotaki naza na cimetière. Est-ce que zamba liboso lota ndoto koza na cimetière? Te. Natikala kolota nanu bandoto abongo te. Ah bon? Na étape ya maladie malgré ba prophétie ebanda kobima ya na bisika to bandaki ba prophétie utaki wapi? Ba prophétie ebanda uta na bisika to banda osambela na église ya ACK. Nde bisika babimiselaki biso babimiselaki nga ba prophétie ya kenon bazomona liwa bazomona ba cercueil babiloko abongo. Tango na yaki pe pa musakoli na yebisaki ye nyonso wana ya yebisinga kaka keno okokufa te acheninga maboko alobi sefe esili. Alobi ka sefe. Alobi ka sefe mbala moko esili. Do mbala moko kaka ndengo wana. Mbala moko esalemi pe nga ye bozomona nga nazobela lisusu te façon na yelaki bao bayebi nga na ndenge nakomi boye. En tout cas eza témoignage munene. Nazaki penza mutu akokufa penza musakoli Emmanuel Dodi apesinga bomoi. Na cimetière wana lotaki omonaki musakoli abimeli yo na ndenge nini? Est-ce que zaki makanisi na yo te? Makanisi na nga te. Na mesanaki pe na musakoli te. Umesanaki na ye te. Na umeli pe na ba franchi te. Umeli pe te. Na loti alataki veste bleu. Alati veste bleu. Après na moni aye kozwanga na kati ya cimetière na kati ya tombo penza. Na tombo asimbinga na loboko. To bandi otambola na ye likolo ya batombo. Likolo ya batombo. Après to moni nzela ayebisinga mwana kende nzela ya mwana. Ayebiso mwana kende banda wana ti lelo. Banda wana ti lelo. Motema ebetaka lisusu te nazwa kimia penza. Bato baza kolanda yo balingi oyebisa bango message moko.
bato baza na problème ya cœur, bato bazo lota mabe, bazo lota peke baza na batombo, pe ba pesa bango ba prophétie baloba eteke bakokufa. Message nini yo ko pesa bango? Nazali ko pesa na bandeko na biso nyonso. O bazali ko tungisama na ba maladie ebele. Lokola maladie ya motema, lokola ba tension, lokola ba cancer. En tout cas, nazo benga bino nyonso na ministère des affranchis, boya ebele, awa eratakate epa Emmanuel Dodi eratakate. Nazo senga na bino ba o balotaka bandoto ya mabe. Ba oyo babimiselaka bango ba prophétie ya mabe ke bokokufa. Na sengi na bino nyonso adresse ezaka moko na ministère des affranchis, boya bokozwa lobigo na bino ngai naza témoignage munene na tungisamaki mingi penza. Mais lelo kimi ekoteli ngai. Nazana kimia moko na koyi koyebisa bino te. Yango na bengi bino nyonso boya vraiment awa eratakate pa musakoli Emmanuel Dodi. Wana nasengi na régie et balancer les biso ndenge oyaki ko témoigner po totala muto a témoigner ki na kati na église na oyo aye na magazine c'est fait soki ezali mutu moko. À vous régie. C'est fait. Shalom Église. Shalom Église. Ngai kombo nanga Sœur Sylvie Ndaya. Na ye awa na cadre ya grande sœur Mama Lili Kamwanya moto amemaki nga awa. Natungisa maki mingi pendant 3 mois na problème ya cœur. Palpitation, tension, nzoto kolemba. Totamboli ba hôpital ebele. Tokendaki Kitambo, université ya campus. Toke mama yemu. Bazo sala ba examen nyonso. Bazo mona eloko te. Menga mutu. Nazo yoka motema ezo beta kimia ezate nazo lalate suka ya lobite bolamu oyo namoni epa Emmanuel Dodi eza ebele tokei tokutana naye lokola baminganga ya mokili ba échoué epa na ye eratakate nde tokomi papa ayambi biso bien na yebisi dossier nanga na lobi papa na tamboli bamoni eloko te mais nga moko mutu nazo yoka bien te palpitation zoto pasi tension ezomata solution ezamte nazalaki désespéré sans espoir po nanga na banda kozela kaka liwa na banda kolota bandoto ya mabe kaka na cimetière kona batu bakufa ba prophétie pe bisika tozalaki ezobima kaka ya mabe nde papa ebisinga lobi okokufa te nde liloba lobaki kaka esili atindinga na liloba papa alobaki kaka ke okokufa te après atindinga na chambre haute bakomi kosambela po nanga apesinga encadreur nanga pasteur Caleb akomi kolandela ngai lobiko nanga nazwi yango na nouvelle ligne ya 10e mois nayaki kokota retraite awa nazolala awa nazana ba mama nanga baza témoin wa mama Pasi mama Angèle baza ebele bakombo nazoyeba te bamonaki ndenge nayaki ebembe penza nazokoka te na koti retraite wana de mardi ti dimanche oyo prière esilaki nde na bimaki na kati ya retraite soki tosambeli tosilisi ere ya kopema na lali na ndoto namoni mosakoli aye kozwanga na kati ya cimetière ya Kinkole asimbinga na loboko atambusinga likolo ya batombo ayebisinga mwana nzela yango wana kende. Nasutuka boye na ndoto mbala moko na benga encadreur nanga na ba 4 heures ngalobi pasteur Caleb tala ndoto na moni
alobi po na yo déjà lobi ko esi ozwi yango alobi tindela mosakoli voice yebisa ye oyo moni na tindaki pe kobima na nga na nouvelle na 2e mois ti lelo oyo palpitation esili nazoyoka eloko moko te naza bien en bonne ferme. Napesi papa merci mingi, merci beaucoup. Napesi maman Lili Kamwanya oya pesi nga adresse ya bien. Na tikali libela awa franchi ya libela vraiment. Merci beaucoup. Mais vous voyez, parce que je dois opérer maintenant. Yoka, Puna Bandako Sambela, Bapesa Kayeba prophétie. Mais ils ne sont pas en mesure d'arrêter cela. Mais Emmanuel Dodi a Kolongola Yena cimetière Yakikole. C'est la spécialité d'Odi. Dieu m'a donné une puissance de délivrance et de miracle. Makamba prophétie Bamba na linga yangote. Hein? Oh, tomoni liwa. Makambo ya sekana bima yango wana. Ya baluba na ba mongo. Bango ba mona kaka aseka. Mais bon si ça y est. Mais il fallait nguya moko bien aimé. Naina bosana kiye. Era yaki elle était défigurée. Ma bisinga ndeye. Ndeye. Oh. Yete boko singa ndeye. Bien menzamba ça bien. Amen. Non, il fallait pas bimsaye na cimetière ya wapi papa yeko. Est-ce que problème na ezaki ya prophétie? Ozomoni liwa, tomoni serge. Na yebisi yo. Emmanuel Dodi azwanguya yako arrêter makambo. Amen. Teloko tokana na bana mai wana te. Ba prophétie d'accord. Telemisa eloko wana. Dis-moi. Tete biloko wana. Bali c'est la batuta. Tobanda kobanga ke bolobaka nakamwanya pe alobaka lokola bolobaka muke. Mais tu as bien parlé. Rapport na zwaki balobiska kolobana chiluba aloba lokola zoboya de yango wana na belaki. Mais alobi bien na botezo. Merci papa. Azape na kombo na pesio. O pesinga kombo na lobaka ete uji mufukululu. Maman interprétez bango na lingala ba yoka. Mufukululu eza lokola a recréer ngai alongoli nga na kati ya bawei apesinga bomoi. Asalingai yasika. Mufukululu wa bantu vraiment. Oya zongi sakabatu yasika. Amen. Ayo a recréer kabatu. Amen. Yo batika ngai. Amen. Nazo yela yo na mufukululu siko. Amen. Mamuzamba kubenesha. Merci papa. Ah, jine jinsanka. Merci wabuni papa. Zambe wa muchulo akubenesha. Tala. Nazo ya kufukulula yo zambi wanyi siko. Amen. Akula mene ya bien. Amen. Mama petelanga kombo wan. Nabakisi zenga mambo so yoka ba kombo. Yo na longola yo na kunda kuna na otawa. Awana kominji mufukulu yo. Yo Mungu wangu. Amen. Loba amene ya bien. Bien aimé. Ere akota birudo nyonso ba malade. Soki ba minganga bakoki yangote. Mufukululu moko azali. Amen. Yana koyela yoba prophétie ya pamba te. Omoni awa nazo yako sala bikamwa. Amen. Bachia yo na mai na kokausa mai. Memanji mutu mukwabo. Amen. Akula amen. Amen. Zamba kubenesha. Amen. Ataba chia yo na libanga na kopasula yango lelo komona. Amen. Loba amene ya bien. Ataba kanga yo na nzete lokola ntaba. Na kokata na nzete wan. Je vais te libérer. Shomonike na longoli ye wapi? Na lekisia likolo ya banani. Et ya misatu je lui ai dit va kende. Alléluia. Na kombo kia. Mamuzamba kubenesha. Amen papa. Talandenge zamba pesio sourire. Merci
C'est fait. Merci Régie. Tomoni yo pesi prophète messager Emmanuel Dodi Kombo. Ezali na kombo ni? Kombo wana eza mufukululu wa bantu. Mufukululu wa bantu. Elinkoloba nini? Elinkoloba ete asekisaka bawo bakufa. Asekisaka batu. Nde kombo na pesa ye po asekisanga abimisanga na kati ya tombo. Yango kombo wana na pesa ye mufukululu wa bantu. Mufukululu wa bantu. Merci. Tokomi na suka magazine na biso. Ndeko papa, ndeko mama, ndeko elenge. Tika ete mufukululu wa bantu. Akuta na pena yo. Na nzela ya sefe ozwa miracle. Ciao. C'est fait. La volonté de vivre Soutient un homme en bonne santé. soutient l'homme malade. Where there is a will, Soutient l'homme en bonne there is santé. a way. Non. a way. L'homme Malade. Maintenant, on lui parle. Now they are talking to him. Il est vrai que tu es malade. It's true that you Il est are vrai que tu es bloqué. It's true that you Il are est vrai blocked. que on a un problème It's true songolo. that you got such problem. I know. Naye koyebisa yo ke But I just zala tell kana you, volonté. There De is a vivre. will, there Je is a sais way, qu'on the peut way. traverser ma blocage I mikolo. know that you got Mais some zala na kind of volonté blockage. ya ko changer makambo na ko réussir. Get a will to change things and to succeed. Et ça, oui, tout mon souci, hein. You know, other people, Parfois, on va faire kandaa. sometimes Pasteur nangai. they get me Au moment où jumping, tu as changé my la pastor. langage à l'objet. Other people, they Malade might change the nangai yo. language. Malade ça yo. My sickness. Is that sickness yours? Ko le malo mabe yo. Take it easy. Malade ça yo. The sickness Et is lo not ko ba yours. simbisi yo. It is something that they have given to you. Malade nangai yo. Oh, my sickness. Bon. Oh, yeah. Okamwisinga. You make me astonished. Famille na biso. Our family. Tolongwe première semaine. We quit Olungwe the first mwana week. ya famille wana. You are Okomi not mwana from ya that nani? family. Nzambe. Parce qu'il y a Become the retour. son of God. À la vie. Maintenant, Dieu, sa divine puissance, te donne les choses qui contribuent À la ta vie. vie. God is giving Maintenant, you les things choses that qui contribute to contribuent good life. à la vie, à la piété, c'est l'échec, Non. c'est la maladie, Non. c'est la malédiction. Non. You know, Mon their Dieu. passion is not the sickness. Oh my God. Bataille comment? How C'est did le they seul preach to problème. you? Même à Talibala na yo, Even if you're married, ngani, got trouble. etikali, moi je n'appelle ce exemple ya papa Kalu. I've given the example of Eza that maladie allergy. munene. Oyo, ero papa Kalu tokunda yekala. Mais il a la volonté. But he got the Tona kauka will. te, eh? We are not Maladie in telemi, broken. toko faire reculer yango. We Bien are aimé. going to bring it Oyebi? back to, you know. Tala, tu vois, toi, sa président Azala Kimia. Nous avons la volonté de sauver ce pays. The Amen. will of saving the country. Président Pesuki Makamoni, Bakako Kangangai. Alu Kabiso, Pona Be Mercy Ambiso for us, Bongo. so that they may Te, give money. tosunga No, ye. we may help him. Namboka Oyo, Tango In this ya Muse country. Laurent Désiré Kabila. Barwande Bakota Wate, parce que les Quinois avaient la volonté de sauver leur ville. Quinoa people Bien got aimé, the will Baswa of- the will to Barwande, save Moko na the Moko. city. Basi Bakota. They got those Rwandese Bakota and, you know, déjà. Il y a Kabila et Sila. Bien aimé, là où il y a la volonté de victoire, Alléluia. même si l'ennemi a ticali na un mètre, Amen. la volonté de vivre est correcte qu'il est. Amen. J'ordonne maintenant Hosanna. à tes ennemis de Alléluia. sombre. enemy. J'ordonne, alléluia. Hosanna. Barebele bakota na mboko. Rebellion. Ozali kinwa yo na ebite soko za kinwa ya wap. I know you. Bakota njili déjà. You know, Vous êtes d'accord bakinois? are you agree with me? Mais un musée, bien aimé, musée a ça 3 mois ya pamba bakinois, bakenda sango, bajira banamai. Moses has given Nous 3 devons weeks, sauver la 3 vie. months. Même baninga ngai bakamatana histoire moko, moninga moko, nsoka moninga na ye bakola na ye akota na barebe. Abo na yo zakuna ayebisi yo kiboninga esili na kotumba yo. Azo moninga na ye atumba ye. Boyebi mitingi ya Sainte Thérèse ya Muse. Donc quand on a la volonté, When we got a will, ataba lobi famille na yo balonga kate. family, they don't Yo loba na kolonga. to say that I'm going to succeed.
na kolong na kozala elembo na libota oyo. Symbol of my family. Babalaka te libala ya liboso ya yo. Basalaka te musala ya liboso ya yo. Batongaka bandako te ndako ya liboso ya yo. Ah, wana koloba. Alléluia. Azali capable ya kosala na mutu. Makambo ye kokana te na bisika auta. Ata famille na yo ekenda kombote. Il est capable de faire cela. Et jamais une chose que Thomas a parlé. Bien aimé. Même si tu n'as pas étudié, c'est la volonté de vivre. J'ai vu ceux qui n'ont pas étudié gagner la vie. Tu t'amènes très bien. Même si tu n'es pas belle pour le mariage, j'ai vu Batikabasi qui toko, Babalaba moche. Tu es capable de tout faire. Ata obota, ko découragé te, Batikaba vierge, Babalabasi babota. On laisse la volonté du mariage qui compte. Zambena mawa toloba munoko nini. Si tu as la volonté de mariage, bakoti kaba marié, mobali alanguyo, batu bakoloba osimbikisi, lukuta kisite, c'est la volonté de vivre, ezali kisi, parce que nous avons la volonté de mariage. Nana volonté de mariage. I got the will of the marriage. I have been made by the Amen. Est-ce que je m'adresse aux volontés de vivre maintenant là? Pas aux volontés au pluriel. Il y a les volontés de vivre là-bas. Est-ce que chacun a sa volonté de vivre maintenant là? Tala. Look. Toloba. Tuseme toi tu kusema wapendwa. Sema. Nalobaka yango souvent. Namboka oyo. Joseph Kabila président, c'est un miracle. Fatu président, c'est un miracle non. Toloba na munoko nini? Toyebisa la vérité. Joseph atanga quelle université? Ba mususu batanga quelle université? Parce qu'ils avaient la volonté de faire quoi? De vivre. Alléluia. Pika. Amen. Pika. Amen. Oh, Nasina boti. Yo yebite ke Satan ande alinga ko botandeso. Maintenant okomi ya nzambe na mawa. Nzamba ye ko bikisa yo. Akozwele yo pe mobali pe akufela mwasi. Akozwele yo pe mobali a divorce. Mobali wana zaki désorienté yo désorienté. Mais Dieu va vous guérir aujourd'hui. Mobalani. Nzambe na mawa. Merciful God. Alléluia. Celui ou celle qui a la volonté de vivre, il ne regarde plus à son passé. Plus. Never. No longer about the past. Vierge Yahweh. See the future. Oh, comme une vierge dans le Seigneur. Amen. Become virgin in Jesus Christ the Lord. Oh, parce que Nazar vierge, j'étais pas comme ça. Allez, m'en fous de la virginité. Moi, j'ai la volonté de vivre. I got the will of living. Mon bani mususu, à côté de vierge, à côté de kayo, c'est là qui m'a solo. Pour nous, c'est là qui m'a solo. Alléluia. Tout ça, même nous gagner ici. Depuis na bota. O bota qui oyeba kinzambete. But you didn't know God. Nakamone na yo wa. Zala na volonté de vivre. Ça va sortir de yo mon pas. Alléluia. Oh! Gai. Oh no, myself. Moni ekolo na ngai na mobali wa. Tala. Yo Yo ekolo na yo eza ya lola. It's from the heaven. Zala na volonté de vivre yo. The will of living. O manda kotala ka passer na botaki. Abo na yebisa yo basi babota bazwa mibali. Basi ya bakonzi nyonso minene ozomona. Ba ebele basana bana oyeba te. Na sitelo moko na moko bakokanganga. Na sitelo yo moko na moko. Na kokende makala. Loba men oyoki déjà makambo na likoloba. Posana passer na yo. Zala na volonté de vivre yo. Loba amen ya. Amen. Joka. Depuis Olongola Kise. Since you were born.
tika nano na sukula yo molimo Let me clean yo ya liboso your kolongola mind. kase to yo ya suka kolongola kase Are you the last person to a boat or the first person to a boat? soki No, are you both avance on a no boat? Just look forward. oso longolise You are osengi both. bolimbisi nzambe alimbisi You yo ask te for forgiveness. God forgive you. ye mobali azoya koluka yo azoya koluka zemi olongola Husband, seek est-ce for que ezalaki you, ya not ye for the abortion. yo zwi mobali ya sika It's not the problem. You got a new husband. Alléluia. Mom Natalie, do you listen? Mom Natalie Thomas. Gomez. bafie bato mosusu babalulanga mutu Other people are Coach. troubling my omoni mind. ekomi baluba I know you alanga see ja it become bafeneya Luba. You are really lazy. baluba basali yo nini And weak. bangala basali yo nini baswahili basali yo nini zala la volonté de vivre Luba, au milieu de baluba tu vivras Amen. au milieu de bangala tu vivras Amen. toi Of living there, you ezalanga say, ja I will bafeneya Alléluia. na ya bafaible live. This way, you baluba basali yo nini obandaki na baswahili komi na baluba wana problème na bato studied with I'm the soil calling and now you. you talking Only about Bible Luba. says, Do don't you pray have about problem that. with the people? obande problème na bangala bake okomi problème na baswahili bake wana problème ton problème c'est la volonté de vivre yebisa nzambe cette parole ne s'adresse pas à ceux qui ont de la bonne santé. Elle s'adresse aux malades. Je sais que je suis malade. Je souffre, boy. Na bela na mpiaka. Na bela na blocage. Na bela na kobota. Mais moi, j'ai la volonté de vivre. Oyela ngai naza mwana njili. Naza mwana kitambo. Haya itanisaidia kunini mimi? Mwana kitambo ekosunganga na nini nga? What can Kitambo help Mwana you? ya gombe ekosunganga na nini? What can help you? Okoza No, mwana on gombe. behalf. Est-ce que lelo za na gombe? Lelo za na maloueka te? you are Tellement not les gombe choses no changent. more. You are Les even premiers better. seront les derniers. Alléluia. Et les derniers seront les premiers. Même biso bauta ya katanda Alléluia. tokomi na gombe. Tikelanga Alléluia. makelele. Alléluia. Otikali na nostalgie. Biso tokola na gombe. Lelo za wapi? Oyo be akola na masina koma na gombe. Biso touti na katanda na bena shimba we tolekeli lubumbashi toye kodomine. Alléluia. Mais yo okende ko racontanga biloko ezangi tina toza bana njili naza mwana lemba bakotinga na lemba ere totambola na balabala bakomaka yo lemba The yo will of living and God lemba nde tata na yo Alléluia. kombe nde mama na yo Vraiment. merci prof obeti maboko parce que c'est le message qui révolte. Alléluia. This message is really revolting. biso toya bana lingwala yo famille no lingwala azalaka otinga makambo echangeaka tala biso bauta oyo tala biso bauta tout est possible quand on a la volonté de vivre. Amen. L'enfant peut mieux faire plus que son père. Alléluia. Tu t'amènes très bien. Amen. Je suis venu te dire, avec la volonté de vivre, tu feras mieux que ton père. Amen. Tu feras mieux que plus que tes grands-parents. Amen. Plus que tes arrière-grands-parents. Toi. Amen. Your parents. Tu t'amènes très bien. Amen. Tu es capable. God Alléluia. is capable. C'est la volonté de vivre. Salam alaikum. Ozo konda konda makambo ya mobali Are you pona nini? being by being afraid or Yoka nazongisi nalinga koteya te parce que biloko ya bo révoltenga nazongisi micro. Une chose est vraie, one more thing. je n'ai rien à vous donner. I got nothing. Ce que j'ai, What I have. c'est la volonté. De vivre. Will of Cette volonté soutiendra les malades. Alléluia. Talangai bien. Alléluia. Batu bakomelanga message basoloba ozali mutu soki mutu ayoki yo akomi na courage ya vie. Tu es un homme qui rassure toi. Alléluia. Oui, je te rassure toi. correct. Tu t'amènes très bien. Amen. Oh, laissez-moi vraiment terminer. Let me end things. Je vais vous donner les biscuits. I'm going to give you Apôtre cookies. Paul, acte des apôtres 27. Na voyage ya Rome. Bien-aimé ami Koutina Mikakatano. Premièrement, Mbula eteleni. Baye kokoste na il ya mat.
baye kozwa ba matiti ba belisa moto viper nyoka aya suye bato bandi koloba mutu oyo tolinga kitokufa na mbonge tokufite ye oyo lisusu nyoka suye makambo ezolanda ye azu nyoka asekue ye na yebisi yobo ya bato bazotala vene ya nyoka que situation ne kobomayo ne kobomayo te landanga te nous allons secouer nyoka wana. Écoute-moi très bien. Regarde l'homme qui te parle. Au monde de la vie, à un moment donné, makambo elanda kamu. Makambo komanda kolanda yo ha. Bato balobi trop c'est trop. Muto azana bi. Ozana bi la kilima bete. Makambo ezolanda yo, ezolanda en fonction ya bénédiction na yo. Tout t'amène très bien. Amen. En fonction ya oyo kozala lobi. Alléluia. Tika ba kosela yo makambo. Alléluia. Tika ba ina yo. Tika ba tonga yo. Tika ba kotelo na kuku. Tika ba sala buzoba. Il y aura un temps tu les piétineras. Tu t'amènes très bien. Amen. Un chef ne manifeste pas sa colère. Il y punit sévèrement jusqu'à la mort. Dans le calme, aux chefs. Quand on me dit que c'est le cas, Zambende azotali sabizaleli ya batozana bango. Alléluia. Que bakosa kawe balinga kayote. Bateli yo mitambo. Babwakeli yo mbasu. Batongi yo. Babloqué na musala. Bakosele pa ya chef. Makambo elanda Paul. Bakanisi ke tala nalingi koyebisa mutu moko makambo ezolanda yo change ta position et si tu changeras ta situation. Regarde-moi très bien. Nazongeli oyoki bien. Paul a un voyage. Bonge teleni bateau lingi connaître naufrage. Paul a yebisi bango. Bobangate mokote akokufa nana mission na kokuta na nati c'est ça. Na lobi boye maladie ozana ngo ya vie ya nzoto lokola papa kalonge Zambe akondima okufate jusqu'à ce que tokutana jusqu'à ce que orenyeyo jusqu'à ce qu'on atteigne l'objectif. Nyoka suiva to bandi kotanga parce que venez et matière comme na mutu mutakufi bazeli ndenge bazozela bazotangela yo tokomona bamoni mutu akufite bien aimé va changer langage balobi cet homme c'est un Dieu asa mutu lisusu te bako changer langage quand on a la volonté de vivre on peut amener les gens à changer leur langage. Je te dis la vérité parce que babanda cause la liwana yo babanda cause la vene ebo mabana na yo babanda cause la mobana ya kufa ako kufa te sikiliza mpendwa wangu yoka kamera bobanga te ata nyoka suwa kibino nyoka ya mpiaka ya blocage ya maladie. Allez salalo boko boye même yozo nanga na poto secoué j'ordonne maintenant na vene na nyoka kweya maladie kweya maladie kweya c'est la volonté de vivre. Alléluia. Blocage kweya misalo ya maboko fumama lokama na shekeya remember to ona batoto bakora. C'est quoi le boko? C'est quoi le boko? C'est quoi le boko, Zamanga? Quel que soit ce que les hommes ont dit, quel que soit ce que la médecine a dit, l'homme a amené ya bien. Il n'y a pas semaine malamu lokola hoje. Alléluia. Est-ce que vous avez la volonté de vivre? Amen. Quel que soit ce que les médecins ont dit, quel que soit ce que la science a dit, quel que soit tout ce que les hommes disent, vous avez la volonté de vivre? Amen. Nani amona mwasi abota bala? Nani amona mwasi abota nandako abala? Alléluia. Nani amona mutu atanga mingi te koma na mbongo ebele? Amen. Nana mona mobeli abika. Nana mona mutu akoma na koma akota na koma zonga nzambe gai. Yoka na zobwa kama kambo pona oyoka. Alléluia. Nana mona mutu oya Yeshua lobi melelo resira. Amen. Zamba zala na bino. Amen. Change le langage. Dans la volonté de vivre, on change le langage.
Là où les gens disent non, toi tu dis oui. Alléluia. Là où les gens disent ça n'ira pas, toi tu dis ça ira. Amen. Tu t'amènes très bien. Amen. Parce qu'il y aura un autre langage, Alléluia. une autre vision. Another vision. Loba et Simba, vous allez voir. Amen. J'ai la volonté de changer les choses dans cette famille. Alléluia. Oh, Bandoki Bazali. Moi j'ai la volonté de vivre. Parce que la Bible dit l'enchantement et la divination ne peuvent rien contre Jacob et Israël. Au temps marqué, l'œuvre de Dieu sera proclamée. Alléluia. Le temps est là. La Bible dit au moment favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Voici le moment favorable. Voici le jour du salut. Parce que sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à notre malheur, à notre vie. Que sa divine puissance vous donne tout ce qui contribue à votre vie. C'est la bonne santé, c'est l'argent, c'est le succès, c'est la vie, c'est la longévité de vie. Ah, tu t'amènes très bien. Tu t'amènes très bien. Que les faibles disent que nous sommes forts. Alléluia. Que les faibles disent que nous sommes forts. Maranatha. Que les malades disent que nous sommes guéris. Alléluia. Que les maudits disent que nous sommes bénis. Que les stériles disent que nous avons mis au monde. Nous sommes mis au monde. Alléluia. Alléluia. Il est capable. Il est capable. Écoutez. Listen. Partout va y avoir Emmanuel et d'autres. Namone va nous tambola mokili mobile. Tu es un homme de Dieu qui rassure toi. Tu es fier aux à notre passé. The men of God that Oui. don't encourage people. We are proud of you. Je rassure. Je suis comme Josué et Caleb. Oui. Moïse envoie les espions pour aller explorer le pays. Il y a un rapport décourageant. Josué, Caleb et Balobi, taisez-vous. Nous vaincrons. Amen. Dieu nous a promis. Amen. Nous l'emporterons. Alléluia. Dieu t'a promis, toi. Alléluia. Ça a la volonté de vivre. God promised Amen. Si that il y a God the 50 will of jours, him. oyo. After these 50 days, Ba oyo zolu la lelo. then Tuna before histoire that na bango. day, Na yebiso kado ya suka. the last gift is Boko kufa bongo te. Amen. Inalo bana monoko ni. Boko kufa bongo te. will not die so. Semaine oyo ezali semaine ya guérison. This is the Seigneur, healing week. je sais que ma famille est malade. Je sais que Lord, mon I corps know est that malade. my family Je is sais que ma vie est I know malade. that my Mais life ce que j'ai, c'est la volonté. La volonté de vivre soutien et non mais malade. Allez, yaka kota na maladie nanga o changer yango. Alléluia. Tikana mfelo yasuka cadeau bonus. Loba papa. Tala. Moïse bakuti lo de Mara. Maya Mara. Alléluia. Maya zalaki bolulu. The water was bitter. Alléluia. Batamboli bazomela maite. Mai bakutani na yango bameka eza bolulu. Yo pe on souffrir. Eloko emonani ebebi. Moïse ataleliza. Allez. Samba yebisi ye. Joie eteni ya nzete. Wakana mai. Bolulu esila. Na yebi ke fina yo ekomi bolulu. Allez. Lelo vendredi lobby nazo chango nsete na balula mai ya bolulu ekokoma o potable fina yo ba komela yango ya kena shekeya loba amen ya bien hein loba amen ya bien oh là là tu as quelle volonté toi Which will do you have? faut bien kotalanga vous réussirez Amen. même si Satan a l'équité la kibinotan oh yes, ça 50 jours ya masekite. Alléluia. Bien-aimé, nazo kende faire makambo banda koselanga. Vous verrez la gloire du Fils. We see the glory of the Son. J'aime quelqu'un très intelligent. Unlike Que someone depuis na yebayo. intelligent. Prière moko sala vande au sala yangote. Et non mais ne peut pas proclamer makamanenga. J'avais dit ceci. Père, donne-moi la gloire que j'avais auprès de toi. Ce n'est pas n'importe qui peut dire ça. Je sais ce que je dis. D'ici là, mon Père me donnera la gloire que j'avais auprès de lui. Avant que je vienne. C'est moi qui te dis. Au commencement, il n'en était pas ainsi. It Alléluia. was not so. C'est l'ennemi qui a fait cela. Aïe, koko tiaba malade.
aye kwambrouiller vie na yo na ba ekobo na ba pénétration. Maintenant zongelinza, il va te restaurer. Tu t'amènes très bien. Amen. Est-ce que vous allez avoir? Est-ce que vous avez la volonté de vivre? Amen. Est-ce que vous croyez que vous réussirez? Amen. Croyez-vous que ça ira? Amen. Que vos kobika, Amen. vos kobota, Amen. vos kobala, Amen. Zamenamawa. Oh, the merciful God. Est-ce que vous croyez que je suis celui qui devrait venir? I am. Atabo kolak, bobanda kolalela, mayalobo, Oui, c'était le test. shoes La the loi destiny. a changé. Le Change. sacerdoce doit changer. À la loi, témoignage. The test. C'est fait. C'est fait. C'est fait. C'est fait. Yemba Ozana. Yemba Ozana yo yo. Zana yo yo yo. Asifiwe. 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 C'est fait.